Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va na andako, repabilinga Sepela TV. Bonsoir, chers amis internautes. Bonsoir. Mahambote Nabino Neso, Bolandara Bisso, Bolandara Didier Masuki, l'émission de la vie du public. Bonsoir à toi, Étoile d'amour. Hélène Evos de la Marseille, Blandine Pembele, bonsoir à vous. Maman Charlotte et de Votouka, bonsoir. Mahambote Nabino Neso, Mami qui est ces eaux-là, Motenayo. Donc, Nzamba Pombola Bino, vraiment, la négociation, la Bino Yarolanda Bisso. D'abord, félicitations. Naba français. Bah, tu vas battre bon Belgique, Lélo. Émilie Mavambo, bonsoir à toi. Bonsoir, Naba français. Bah, félicitations, Nabino Claire Moukadi, bonsoir à toi. Bon, moi, bon, France, ma Belgique, Lélo, là, 1-0. Et France, a Zabon, la finale. Ah, vous avez bon, les gagnants, il y a Angleterre, na Croatie. Pour ne pas Panza, Nkeke na finale. Merci bande kwa nani nasi bomo na kitite o dotaki. Tozata mingi puisque bamsuwa ki bamisa na tongo. Voilà quoi, donc tozata mingi te to panzama poké rapide. Bon on titre les wana bande ko balani tozo comprendre souci ni les aroleka na communauté congolaise. Ni les aroleka mabala ya biso wa congolais a na poto. Basi kokufa pamba pona makamba liba ya bolingo. Bonsoir à toi Liliane Limengo, bonsoir. Mibali pe kokufa pamba, qu'est-ce qui se passe dans ma couple na biso? Et loko nini eza koleka. Ya on tombe pendant non poké lelo bande ko tozo comprendre te. Mais avant to banda moi nzi mon keka to yoka le temps que ba kota bo partager na mingi na bino et puis to continuer live na biso. To vraiment nzi mo o muke et puis to banda masolo na biso. Bonsoir Bidingani, bonsoir. Ouais, merci beaucoup, Bano Balandi, émission Nabiso sur le comportement du Congolais, Awa, Napoto, Baneko, to mega repandana nous poké, dans les Cameroun, Eza Oleka, là-bas, couple Nabiso, Baneko. Je pense tout le monde, toujours remarqué, Nengani Nibasi, Bango, Koufara pa Mapamba, Nibali, Bango, Koufara pa Mapamba, Karapon Makamabulingo. Même pas une année. Même pas une année, na Londres, nous moi si vous à quelle soirée, à Zong na Tongo, basoy na mbaye na ye, akufi. Na Belgique, moi si, à Tumbi Mobali, akufi. Et encore maintenant, salut à toi, super Annie, d'aller l'ouvrir chérie à Lyon. Moi, ce beauté n'était, me sera pas moi, ma toy. On a monté ma DJ Masu qui va bisous et pas aux allées chérie. Bonsoir Marie Meta, bonsoir à toi. La France, quand il y a quelques jours, on a vu Rose, Open Junior, bon, on peut utiliser la bango.
Bande Goulanga, qu'est-ce qui ne va pas dans le couple na biso et Congolais? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça, on comprend de te, ni les akoleka, tu reprends poker la bino ensemble. Numéro de téléphone les awana, on va intervenir, à bien sur WhatsApp, à sali intervention na ye, à expliquer, ni na ouza koleka, après ça, mon idée, tout solo là, na kasa communauté, pour na kosunga, communauté congolaise, na ba couple na biso ninge, ezali ko lekela. Je pense, inviter la biso. Oui, mon bal a coupé Raoul Okoko. Merci Naïbi. Junior a envie. Moi, c'est m'a coupé. Junior a envie à couper. Oui, oui, je sais. Merci beaucoup. Bonsoir à toi, Bazé Menayoto, Léoto. Bonsoir à toi. Flossi Donvo. Bonsoir à toi. Alors, sans plus tarder, inviter la biso Soki, Azolandanga, et pas Azali. Salanga demande au quota. To panza poke, to kwa kweba non, ni nengoza koleka na communauté congolaise. Vraiment, eza mawa minouche, eza mawa, tozo comprendre les sous-soutés. Est-ce que nous amènent dans le biso ba congolais fimbu ou qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Je pense Annabelle, difficile à garer. Bonsoir à toi, Annabelle. Bah, bonsoir, Rebélé. Invité la vidéo sur Zolanda, kota, to beta, to panza poke, puisque tu commis un peu tard déjà, comme souvent ça, na tongo. Bonsoir. Bonsoir à toi, Étoile. Bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Ça va, hein? Bonjour. Très bien. D'abord, félicitations. Tout le monde, France, a qualifié en la finale. Merci. Merci. Camille, tu dois coupe. Coupe Camille des jeunes à France. Voilà. Tu dois aussi préparer. Ok. Merci, chers internautes. Voilà, l'émission Vie publique. Elle est là, notre invité. Alors, l'autre, tout en Arabie Saoudite, tout a raison, faute. Merci à toi, d'amour. Si je n'ai vu ça, normalement, Ezali Bouye. Tu sais comprendre dans la communauté congolaise, qu'est-ce qui se passe dans ma couple na biso. Même pas une année, je pense même pas 6 mois, dans Londres, je commence à couper qui m'a envoyé mon kabima qui a zoné na tongo, que soit na mobali à Koufi. Tu es na Belgique, je commence à tout le monde mobali à Koufi, bakama bolingo kaka. Tu es na France wa mikolo kako ezasiko na mode, je connais Rose, au miwa na combat aussi. Babois comme depuis 7e étage, tina c'est bon mobile, tout le monde va vidéo à ça en vie, mais nous avons aussi à Koufi. Alors, yo attends que moi si. Ni no kolo va prendre du campo et l'euro ni beno ça la couple la vie ça va congolais tout comme ratina à niveau oyo. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tout d'abord, bonsoir Nabino News, bonsoir Banderos Baolanda Biso. Merci Nandeng Baolanda Biso na minute yo. Ben, et m'a pas sinamawa. Et ça passe dans ma plupart il y a ba noir so ba ya na poto, bazana bande côté, bazana famille té. Tu as recréé la famille na biso na poto et après mi bali to bala basi to bala comment ba comment ba famille na biso. Mais muto yo o lingi o considère ko aye ndeko na yo, oye ndeni oye ba ke un juillet mta oboma. On a retrouvé que mi bala ba noir ba commis trop ridicule. Naebite soki ekomi mode moko boye to linga to imiter mindele on nini parce que to yeba ke mindele mtaboma na facilité après ba indien ba boma na facilité siko ekomi siko on a biso ba congolais to comme boma na facilité comme beza mawana pasi donc nde ba ka ke ndoki ala la na ya na poto la penze comme beza confirmer to ndimi yango vraiment
Nini vraiment okoki ko beta moi si na point wana que moi si c'est déjà à Kimi déjà à cause se réfugier na balcon. Ça veut dire que donc balcon ils ont présenté déjà danger. Mais faut zonga bumutu, ozonga mutu, ole babé non, à quoi comme na niveau balcon, tikana zonga, tout tika bitumba mo. Donc c'est comme on va tiki vraiment tile diable vraiment à côté lié penza tie comme atina point wana, on a d'accord, tu non comprendre la poto, non, comprendre, on souté, ni bala ba nord, non, comprendre bien souté, comment trouver que beaucoup trop ridicule. Beaucoup mo beta biso quoi banyama, beaucoup mo boma biso, et après biso peut comme il peut qu'on la même chose. Parce que trop c'est trop, respect ça, il sous-souté. Bolingo ça, il sous-souté. Moi, il y a une époque, en Afrique, bat ba bota kapona, pona bolingo, bokutani, bolingani, bodeside bobota. Mais awe comment que sous bolingo bote comme le roi comment calcul moko boy. Chérie dit que ce to boti appelle eko ba observation appelle ndako okita so ndako ekiti et on permet de biso to bando somba bilamba na biso et permet biso que ba voyage bani. Déjà bana na ozobota bango bolingo ezate. Bozo bota bango na projet à appel. Bozo bota bango na projet mbongo akaf. Ndenge nini sikoyo bakamba beko sa mate. Parce que bolingo réel, n'habite ce bolingo réel, entre les noirs et les noirs ici en Europe, mais ils ont existé, hein. Non, on dit ma sous-souté, pendant bolingo à Congolais, parce qu'on a dit que, au coup d'un fille moi congolaise, alors il biso be oui, il dit que tu as un projet moko boé, un projet un biso senga que photo bota. Mais au lingi banana, à lingi banana te, mais un projet na mais ce qu'on a côté ça, bah innocent bah dans un projet na. Il y a un erreur pareil, ils ont salama parce que bolingo ils ont un sous-souté. Et comment qui ridicule moko et comme ko sala mawana na ki motema mabe parce que bandeko ba uti bomana na comme ça là et tout. Ba tunyo ba fazer ba bibo e ke ba no bunda donc tous les 6 les 7 bando bunda mbongo akaf. Déjà mon bail déjà bunda mbongo akaf déjà banda boni. Non condamné ka ba été basi pe tour de mbongo ekoka. Mais mon bail déjà bando bunda ya mbongo akaf e ko banda boni. Mbongo akaf ba pesa ngo pona bana bazala bien. Si vous avez un Congolais, vous avez un café, vous avez un maquillage, vous avez un lit kelemba, vous avez un makambe belé, mon bail n'est pas comme il peut, côté à mis sur la carte en bon wana. Est-ce que vous mon bail, il peut être matato qui est junior, junior avec ce judoka. Yo judoka na puissance wana judoka wana. Oko beta mututi na point wana te. Ngana loba ngo soki bozoka na binote séparation. Biso ba non to kokara séparation te. To linko vive bolingo l'hypocrisie. Donc, aux forcer. Qu'on forcer, t'as si qu'on a berré raison. En plus, il diable là, il y a un poto. T'as berré raison, mais ma biso. N'a pas l'ingo, on forcer Zatan. Et aux simba, ils soutiennent comme Matian de la Kende. N'a pas quoi pour moi, n'anda qu'on a en plus, c'est un peu d'accord. Il y a fille et mon co. C'est un d'accord Rosie. Rosie va dire qu'on va pour moi, n'anda qu'on a mon co. C'est regrettable. N'a pas simba, t'as. Ngo bomana nanda kuna ngate donc ba yo bomena nanda kuna moko ils ont des passions le babo ekazaki na zema 5 mois donc beza kwa ta lo pezemi obomi epe et bon si ya des gagner ta obogola e eza et ama wa mingi kwa besoin de kapo ya biso ba congolais na yo kini ngolobi mama mais na intervenir muke. Bon, qu'ils ont trop mis le Congolais. Non, moi, ils ont commentaire. On a déjà le Congolais. Ils veulent le Congolais, mais il faut y avoir peine. C'est tout à fait normal. Oui, mais il faut y avoir peine. Les bino passe aux oignons. Ah, na poto. Oui, il y a une balle ma bé bazali. Mais mi balle mi bazo souffrir. Ah, mi balle ma mbose bé na kati. Na li balle ma kambo ezaki belé na kati. D'abord, sur le dialogue, il y a un moment sur les oreilles de couple, ma cambo de les KO. Sur le dialogue, exact. Bassiming va congolais, les hommes avant d'en arriver à la main, à penser même pas à la mobile, à penser même pas à la famille mobile, ma comme nyonso, famille naïe, ma kele matou, famille naïe. Avec le mobile, passe à la famille. Ma comme ça, et belé les oreilles de couple. Oui, Junior a sali ma bé, totalement. Aux en a raison. Moi, si Olingi, si Marie Nanzo, tu es bébé. Moi, si Olingi. Mais oye, là, Moko. Moi, si Olingi, moi, si a pensé à la famille, na yo,
faut la qui amour. Biso parce que tu es très fragile, te demande à biso beaucoup, te demande à bolingo. Donc moi si sozo la qui c'est bolingo vraiment, les problèmes que défend la bino même ba congolais, boyebi ko la sa bolingo té. Boyebi ko la sa bolingo té. Au début là ozo draguer oui. Mais l'air déjà si ba ebisio oui, donc koto na boye ba rasu ko la qui sango té, on créer makamba boy. Moi si sozo la qui c'est bolingo comme ça et tout bébé je t'aime bani banini. Donc au moment la question que maman dans une difficulté on a tout obligé pour tout quoi bisa moi si que ben voilà tinda maman na nga boy au moment na yemoko na bolingo azana ngo vis-à-vis de toi yemoko zo na tinda maman na ombongo azo tinda bandeko so po tinda pe otika pe bana na Afrique azo aider pe bana no pe batanga ba classe soko moni que moi sa congolaise yo passer ba no ba komi mité à ma mère comme ça que lui qu'on a bino mozo comme ça so mité ma mata na poto ya makasi bon comme ça so mité à ma bébé bolingo ezate Bamo jeté mboyebi koloba te cadeau ezate tendresse ezate kuede ezate siko lingi siko moi si siko aza na bolingo sur ma famille na ndenge mais avant nga linga famille faut d'abord on l'accent bolingo d'abord na moni bolingo ya on pousser nga na aimer famille na yo c'est na bolingo pour na te pourquoi na aimer famille na c'est ça le problème c'est le bien bozo yeba bozo na bere oui maman Nikambolobi, Ozano a raison tout à fait. Il y a des mibales qui oui, basant la tendresse. Bah, et puis même pas, moi si pour aucun détache, cinéma, ou aucun piscine, attends moi si la mibale balai, ça c'est une balle mibale congolais va ça la monter. Ça c'est vrai. Heureusement, dit ma souki, na kacha ma maman la zate. On a venu ma maman si la ciné, na venu ma maman si la piscine, na venu ba repasser bilamba bana na ndaku, ba panier bilamba na venu ba repasser rango. Voilà. C'est très bien. Mais, et là, on a passé par Congolais dans un moment. On passe par Congolais, balingi, trop mibali, oyo, bakena sango. Balingi mibali, oyo, bamona ki mbala ningana atimba, asa coopérant, asa boye boye. Bon, n'est-ce pas yoka, c'est vrai, ce qui m'a confié m'a rébellé. Mais selon la spéculation de Tozo yoka, mon bal avec Djongo quand même ningana mon pas coopérer ka ninga c'est que bino basi bolinga mibala nengwana pourquoi on mais bolingo le rebetaka bolingo le rebetaka est-ce que ponaka et ponaka soka za voyou soka zali tueur soka zali nani bolingo ekipaka te les coups de foudre le rebetaka et okoye bakutu te soka boma combien soka sala criminel na vie na c'est ça le problème bolingo ça tellement mystique. Ezate ke biso to pona ke ezate motema nde mutu ebetaka yango eponi nango mutu wana au moins mutu oyebi biso mais na on comprend te yo ndeni mwasi kitoko boye na mobaya mabe bongo en plus asa akele omote na vie eza bolingo oloba nini moyo contrôle yango eza te eza bolingo bolingo ezala na contrôle te donc tokoloba te ke o parce que azalaki mutu ebeba parce que azalaki judoka o banini mais l'air bakuteni na rosi motema ebeti ye. Eh ben voilà, il y a quelqu'un qui a coûté na muta bien. Moi, je dis que peut-être au bimala mobile, au yebi que mobile on a la réputation ma bé. Mais ensemble nzamba changer. Oh nzamba changer na lingi vraiment akoma yangai vraiment nzamba toucher motema na ye abongwama azala bien parce que y a plein mobile na lingi nengo sa vie na ngana ye nenga za papa bana na ngai. Mais yo zo senga na nzambe comme ça il doit changer. Mais ya nzambe nde babika ke umela comme cela et tout au moins so mikomeli nango te ya ngwa ba conséquences aboya donc ngasi na kute na craquer na voyou moko bena osenga na nzambe na bisa nzambe changer nga voyou wana non lo bateke akwa za voyou tika na bwa kisae mo pe motema yo zo boya na nzoto zo boya motema motema zo tinga makaka donc un peu compliqué ba histoire c'est vrai que ko senga na nzambe ya so zo voyou boye mais yo senga nzamba changer mais bino basa ba congolais pe lelo bokoma kolobaka mibala ba congolais bokoma kolobaka bo mibala ba congolais na poser no question moko siko mbongo wana bapesaka ya CAF ezaka ya mwasi to ezaka ya couple to ezaka ya bana mbongo bapesa mbongo ya o bapesaka ya casse comme ça et tout ezaka non mais mbongo za pona bana basango penza pona bana parce que yeba question ozo pena bana to ozo pena droit na ngote non mais za pona bana donc il y a bana ça veut dire za mbongo pona famille mobimba quoi c'est bon ben amona ki oblokaki
Donc les balobi boye ke zambongo pona bana, donc ezambongo pona famille mobimba comme ça là et tout. Ezali ba accept no un plus pour permettre que bana ba kokolia na ba cantine. Au moins ezali bana mususu ba liara bien tina banda kuna bango, ba eda ba mbongo wana comme ça pour boko foutre moi na cantine, moi na liara bien na cantine, pour permettre moi na latara bien, azala l'aise l'école, des trucs comme ça et tout. Normalement mbongo wana peut-être ça pona bana. Ezate que oh pona maman pona papa eza pona bana et en plus biso ce que to benga mbongo pona biso pourquoi parce que encore eza quand même un peu égoïste de notre part parce que encore biso to bemara bana 9 mois na libumu comme ça là et tout donc après maman muta s'occupera beaucoup plus na bana que papa yango biso comme ça lokola mbongo na biso parce que nga na yebi ke lelo nga étoile comme ça to ko tika mona yanga te ke ala ta pantalon adongi d'accord tika ete ke sapato komi mke na forcer ka likolo bongo donc na obele souci na ba moi ya ba pesa ka mbongo na etika ko somble pantalon na na somble ka moi body na des trucs comme ça là et tout ya ngona to zana ka moi difficulté au partager on a mibali donc si comme mibali lelo surtout mibali ba congolais bazo comprendre te ba comme ça on dirait comme pe droit na bango mais droit na bango par rapport à quoi o même ka zemité 9 mois yebi angote ko sanza na nyoso yebi angote souffrance ya minga nyoso yebi angote na hôpital ozalaki mais otelemaki na okaka oyeba douleur wana te donc mbongo wana ezali mbongo ya bana mais fo mama muta s'occupera nango eza mpona papa te je suis désolé. Oui mais lelo tozomona sikoyo mbongo wana bamama bamokotela ngo makelemba tozomona bamama mingi mbongo wana ya bana mwana kolata kuta malongo eza te mais mama okotela ngo makelemba bakomi na bamoziki kokelakisaka basaka chere na bambongo bakozwaka ya bana. C'est pas normal ça. Ils sont là qui au début dans le Bible malheureusement en Europe banebele bazobota ma sans bolingo. Bazobota ma ba projet. Donc parce que maman wana comme c'est bazo bana mbongo bana batiki bana bilamba mabe bani ça veut dire que na mutu na azaki na prête comme maman. Azaki na tina comme maman te. Tellement ayebi que ce na boti na kona za nga feignante na za na posa ko sala te. Ceux qui n'ont pas 3 bana na ngesa linga famille nombreuse ba no futa nga mbongo na nga do na mbongo na kosa makamyo suna lingi ozo monde na bibe bane bela na poto bazo bota mabaza na bolingote bazo bota na ba projet donc mutavandi comme ça et toi yebi que soit aboti 3 l'état no futa e muko l'état okata mbongo wana makambe belé ko changer donc un jour quand l'état pas kata on to la sikoyo vraie cause à makamdenge sala bane be na poto ba obota mabasa na bolingo tinga za ba camarade aye biso ke na projet mais na ba sa moi na mo pona comme ma famille nombreuse bon moi on désirait vraiment lingié te obi que so na famille nombreuse ba opesa nga kama carte ya famille nombreuse ba opesa nga kama boy mais alors siko bon siko amour à moi nazo katina okaka ba projet na yo siko ya amour ya mwana ezali ezate siko mama bongo nenya ozambonga mwana ta ko sala ngoli kelemba ko somo ba sac ya cher bani c'est pas bien donc na ba maman PR mo pe ba dékonaka aussi donc ba papa ndengande na on comprendre pourquoi ko bundisa moi si ko la mbonga kafi pa na ngoza gigolo mobali onyo so bundisaka moi si pona mbonga kafi za gigolo tikela mbonga kafi na ola kisa ki mobali na yo kende luka musala banda ko sala tikela mbonga ngo so sala ngo ninya sala na e donc ko bundisa moi si te pona mbongo wana bosko c'est l'état katiango ko bundisa na ko bundisa l'état. C'est ça qui est en makamanga na obet la sete na mibali fobolongo ya baida mbonga kaf. Eza mibali mususu les 7 accueilli déjà forcé yo mona devant banque retirer pesa nga part na nga yo part na oni. Ba eza mbongo ba futi bana po bana ba lia bien école ba lata bien bazala biosko ni part ni ba pesa yo. Eza ridicule et solo ya lelo tika mobali ya congolais azoboma pona mbongo akafa eza belé ba histoire belé que mobali ya congolais azoboma pona mbongo akafa eza trop triste il faut vraiment to mettre lango c'était vraiment faut makambo échanger en plus ezo kitabino valeur les jours d'aujourd'hui ngana nzana nga prête oyebisa bandeko na nga nyonso comme ça et tout mobali ya mimba ba congolais te mobali ya mimba étranger eza ngo beaucoup mieux faut mobali no mundele comme ça tout parce que mundele oyo tila makele na nini pona mbongo akafa na ko sabola embala mo comme ça quand il connaît il mo pas et ba droit na et c'est ba droit à comprendre et après ça c'est la tesile mais si ko bio ba ba congolais be bolingo e bata droit te lo mo côté ya ko ma bitumba. Merci banu émission à vie publique pour Kolanda Bongo ndeko na zone za panza poke
Donc, et toi, lié, donc, ma mibale va congolais, bon, mais quand tu pousses, il y a panzara bango penza, mais étoile, bani mibale mingi pe na poto, to zonga na réalité, na ba couple na biso, mibale belé pe baza rolela sur le comportement basse ba congolaise. C'est vrai que ba congolais ba mabe biso, bo maga mibale bo baga, et l'autre tire les bozo pour la mibale, ils aura juste ko tromper, infidélité. Ko mibale ba congolais baza ba infidèle. Tondimi. Mais basi belé pe na poto, na kata banda ko mibale belé bazo souffrir. Au moins on a fait bazo bina, ba voiture, mo ba kiti, ba ça shopping, mais kata nda ko libala na se kufa. Et c'est biba po nini, moi si mutu makasi ayo graso mobilité. Donc à secondaire mobilité. Donc mobile ba tie pemeni ya mobile ya moi pour a secondaire moi si. Moi si ba tie pemeni ya mobile pour a secondaire mobile. Mais basi mingi ba congolais peut tout monde lelo a ndeko nanga mibale bazolela comportement mabipe na palin ya ngomone zo koma ko pousser mibale suppose mona ke bolingo wana peske bolingo e bando longwa envers moi sinae ti satan ya okota ba désolé kota na ba couple ni nous va prendre un basi wa ça va comportement mabipe quand même. Oui, pourquoi? Oui, pourquoi c'est tout à fait normal que moi, si il y a Congolaise le jour d'aujourd'hui comme impoli. Oui, pourquoi ils sont comme impoli, ça, ils na bino. Oui, normalement, la Bible va appeler ça mobile pouvoir. À la première position, moi, c'est à la deuxième position. Si vous avez moi, si vous avez musala mobile, vous avez gigola, vous avez musala, vous avez nanda kwa la ka pongi. L'air rozon au kuti à lambi à tata sali et le remonte. Si vous avez respecter gigolo à bon. Pendant que la Bible va pas qui que mobile, yonde faut au gérer famille na yo. Yangwana nde ba koma ko sakanela bino comme ça. Mobile yo faut la ki sakanzela. Oyebi si moi sinon chéri poto to s'en sortir biso mbale ngana osala yo pe fo luka musala osala pour aider que toi avancer pour to ça mama mine il faut biso mbale to sala. Donc déjà dialogue déjà za kate. Donc outa musala mobala sala kate après ce que okoti atikeli obana na fatiga musala atikeli obana kamati nzela ke no ota ba camarade akene ba nganda bani. Comment tu peux respecter un homme pareil? Neni bozo za respect. Ceux qui ont beaucoup l'exemple, t'es mobile, il faut l'exemple. Mais pas les belles, bah, congolais, bah, il y a que ça, sous l'exemple, t'es, il y a un comme ça, et tout, bah, manquement du respect, comment est belé. Donc, ce bolingi comportement, la biso, bah, échanger. Faut pas l'accepter, ce exemple. Bien, vous avez, bah, même à ta mobile, à ta jeune, na âge, moi, c'est ça, mon colo, il faut l'accepter que, yozali dominateur. Si quoi ba mi ba la poto mingi belé entre guillemets comme ça là et tout ba longo la place c'est moi qui dominateur a comment na sima azotia moi si na avant comme ça et tout comment tu veux moi si ma peke mataete comme ça dans le monde loko là bébé moko boya azap capable ba ofingo partout ako ofingo na nzela ako ofingo devant batu bani likoni parce que yo mto pesi pouvoir tant que ozana ndako na moi sinon yo la kisa ke ngam na la tara pantalon ce ko mo la kisa moi si comme ça et tout ako yo salaka na pesi yo pantalon na zuna jupe na yo ako manquer yo partout parce que biso basi quand moi liberté moi muki et to profitera nango alors c'est à vous d'échanger. C'est à vous de changer vos comportements. Ceux qui vont changer comportement, la bilotie, on va demander à Kébastien, on va manquer de respect comme ça et tout. Mon bal, il faut appeler cet exemple. Mon bal, il faut un moutou, il y a un dako, un moutou, il y a train. Moi, si n'a pas na baza ba wagon. Donc, yo ceux qui ont tombé, on se va tomber. Mais ce que yo so comme ici, moi, si moutou à train. Alors, ben voilà, à commission gigolo. À commission gigolo, comment manquer beaucoup du respect. Oui, mais étoile, il y a des jours où on a yebi. Mbala salaka asopaka bien na ndako na ye pesa yaka na mbongo bapesi mwasi afuti mbongo bana afuti ndako asali boye sali mbala sala mda nyonso mais mwasi respect zaka ate pa mobali wana. Mais oyebi basi mo resusu pe ke côté okoza na raison parce que mobali ate ozosala ozokende po ye po pesi mbongo comme ça là et tout des trucs comme ça là et tout biso basi toyokaka pe trop toyokaka trop oza na kamwa collègue na omo ya musala ou kamwa copine azo faire comprendre na bi boyebi ke moi quand mon mari rentre du travail ben voilà s'occuper na nga oyebisa nga comme ça et tout ba je t'aime ayebisa nga si au moins so na olamba comme ça tout oza biso mais na cuisine to c'est des trucs comme ça et ça lui un peu quand même zo le bi oh bosco oyanga siko pourquoi ça la rangote siko po yaka ko yebisa kaka papa benga na lingi comme ça et tout de temps en temps personne na olamba comme ça to ko vana na cuisine
tobeta masolo toseka, mais non, ben voilà, na komi kolakisio babizale ya mabe. Les problèmes, ils ont manque de dialogue. Si on est comprendre les romans comme ça et tout, surtout au étranger, tous on a beaucoup plus na facilité à dialoguer avec l'étranger que na bande qu'on a vu sur mon co, il y a congolais. C'est ça que je comprends pas. Entre nous, tous on a beaucoup de difficultés pour nous dialoguer. N'évitez parce que par rapport à l'éducation, on va ça trop de lousites ou trop de respect ou quoi là, je sais pas. Photo longa balouzi wana ba respect wana et tout comme ça tout photo apprendre à dialoguer moi ça na posa ebisa mbaine makambu te maso kokata comment ça mamna encore a comment ça mamna encore mais yesko zo kasa question asali ko wana européen ça au déclic nous on dit au peso déclic te nous on zo bebisa bolingo na e vaut mieux dialoguer puis papa ngalinga boye na se plate l'air oloba na boye na se plate de façon tikela ngambongo na mona on diro mankanga du respect opposant bien te on dirait donc tant qu'on ne sait pas dialoguer, bah couple il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Donc tu sais d'ailleurs qui les kamolobi mais na ko bisa yo ndeko mwasi il y a des basi musu bazali. So nazo ba po na ba témoin nango, naza témoin makamango na yebi couple moko. Mobali maninga mwasi na ye, ninga mwasi na ye asala ne mabete asala manyo so na ndako bobo banda kala ndo mwasi wana atromparane mobali wana mala sa face à bien mon tunzo ka trompara mobali wana bimane libanda et mobali bon temps ya ko agir sur asiliki ou abeti mwasi ba sali action mo allez bon généraliser ka mibali to ba congolais plus ya basi ni baza sa ko zo ba ni wana pe et taneti lelo na ba couple na biso lelo basi ba comme influence nini basi ni lelo remarquer et quand la musique est touchée monde entier et pas une autre parce que congolais basali musique intel musique boy par contre t'as bien les comme musique facteur musique depuis ma maman la biso akala ba parents akala musique ça que le muka mabe et bana bien suka na mona et ya peut ça couple na yo suka on se côté na kati ko so na côté na kati tout ça moi c'est nda ku bazana bozina bango eza limité na mba ile na boy kana ngolobi akena muziki masolo bato bo muziki ngamba la ngela ngaboy mbala ngapesa ngaboy mais yo ndako na boza capable ya ko sa montana te po ozo biloko ba ningano bazana ngo ko na mwasi l'influence ba camarade abandi pe o décoller libanda nino ko ba pona likambo ben yangwande na lobi boyeke mon pas il faut la maître de ta maison donc moi si on va côté musique il faut me toper ça et on peut autorisation wana donc soko ebisi mwasi na ok ngama kamwa na ligne yango te donc au kota ngote au créer ba mbrouille créer ba problème et on peut ça couple na biso et après bien te pona équilibre bana comme cela et tout mon pas il faut ko eba cause la maître ya ndaku na yo donc ko eba la maître ndaku na yo te ah ben voilà c'est la femme qui porte les pantalons c'est des choses comme ça qui arrivent nga soki na comprendre soko moyebi que moi si on se tromper yo faut que on a mis nos prêts à séparation. On a séparation bolimbisanga comme ça tout parce que biso ba congolais souvent tu ya ka ko vendre na biso to ba na biso te de vendre zambe bani. Donc pour nous se séparer na on beaucoup plus facile. Et ça beaucoup tani bolingani boboti bo vandi na bino nzamba za na été témoin te. Yeba ke bolingo boliki na de vendre zambe te. Nzamba za na été témoin te beaucoup na ko se séparer autant que bolingi na bino. Soko monique oyebi moi si on za ki na erreur. Oyebi kazo tromper yo. Ozana be preuve. Kobeta eta tiens na fait accompli tout simplement tiens na fait accompli au vendissier oyebi se boyoki ke mama ndenge zana buzoba no nyonso salaka na yebi na ngango buzoba na nyonso mais esalinga pasi na mawa tant que mama bana donc moi si babi boyeke moi si nde mutu apesaka respect na valeur na couple na ye yo nde mutu komosa buzoba boye esalinga pasi mais nga na koko continuer na buzoba boye te. Et ça n'a pas si peine parce que bana bazali wana mais faut ça la choix soit tu continues na buzoba na yo ou soit tu ngana kenanga au PC première chance ce qui a changé n'a été ko banga na yo te prends tes clics là que tu te barres kende na yo ngana lobi boenga étoile comme ça tu me trompes na ko kenda kanara na ko bala kata 100 000 fois tout simplement il faut pas avoir la honte. Biso ba congolais ba nord lingi to ko yo ka soni te kende no ko bala ta 10 milliards de fois. Parce que tu as un abisso, tu as un abisso, il y a un vendre. Si vous avez trompé au bêtis, au gagné, au monté, parce que vous avez sur au bêtis, on dit que tu as trompé.
aobango tromper te aokontinue kaka kotrompe yo vandisa ye tiens na fait accompli comme ça et tout olingo changer tocontinue olingo changer te allez ben voilà on s'y sépare tout simplement eh ben nga na comprendre te pourquoi on perd de temps ya kobetaka ezanga tina wana totema mingi c'était likambo ya po tolobela un peu de tout on na kati ya communauté na biso. Est-ce que moi ça libala vraiment aza censé ya kosalaka musique aza obligé ya kozala musique? Non. Voilà. Non, moi ça libala kosa musique te donc parce que soki déjà moi ça libala déjà comme okota déjà ba musique wana ba camarade ne ba célibataire wana ba koyoka zuwa parce qu'il y a un couple bando fiancé en mal. Tu vois, il y a okoki jamais ko vanda soko oyebi des choses en couple oyebi que faut yeba ke baso penza baza en couple faut ba traînaka entre bango na ta couple kaka parce que soki ozali oza en couple ozo traîner ba célibataire yeba ke un jour osa buzoba parce que ba olingaka batio na kamo erreur moko comme ça tout comment buzobe ça mais eza réciproque eza pe na mibali peza pareil comme ça là et tout hein ngai moi ça libala azana droit osaka mozikité eza place na été eza place na été pe nga musique ezali bato baso baza bana ba célibataire bana na posa ko s'amuser balingi kozala neti na vie na bango te balingi kosa ba rencontre pareil bakutana ka bani mais tant que oza engagé ozali un parent responsable oza na bana na yo moyo saka makambo wana eza te na contre ça. Voilà. Merci chers internautes, merci boyoki likambo na biso étoile à lobby, étoile d'amour, il bien étoile d'amour. Bandeko basi o bozala ba muziki basa mabala na place oke sa muziki sala muziki na ndako na entre yo na mobali na yo oyo kokeluka na muziki wana na ndako no pe okoluka yango ko sala yango boko bino pe na mobali na yo nembo bimala bato muziki entre bino na yo super mobali bo bimi okoke sine pe na mobali na yo okoke pe piscine na mobali na yo mais autre comme komona lelo tozo comprendre te tala basa mabala na ba muziki. Et comme vous créez un problème, tant de moi si à autre biso, yeko ça qu'on a monté musique. Yes, c'est vrai pendant que mobile pena moto, a bon signe on a vu so rose. Parce que mobile même si moi ta sali ma il faut limiter zalaka. Non, la moindre voilà. Les là kufia ke ya tiki biso. Ndeko na biso jeune boy akufia ke aza pe na famille te awa. Sikoyo banel ba okunda e. Aza na famille te na poto aza na famille te na poto ezaka ba camarade ka nde bazaka ba koma famille comme ça là et tout baza na famille ana famille te donc siko fo ba kunda ye yangwana comme ça et tout ba osenga ke aide ya communauté congolaise nyoso soki ba koki ko aider te poto sangsa biso sombongo poto et permettre biso to kunda ndeko na biso ana ninde côté ana poto ana nde côté atiki mwana na ye ya mukie ya 2 ans. Il y a 2 ans et demi, moi, on a refinir dans le foyer. Aza maman 3 bana, moi, en Afrique, n'a habité ce moussou pas en Europe, mais n'a habité il y a 2 ans et demi à Zaliwana. Donc, eza malheureux, mais pas possible. Yé mon père junior, pen à côté n'est pas balaka, botaka. Parce que balana, moi, ça mundele comme ça, et toi, botaka, yé pas tiki moana, yé pas ça, moi, à côté de la situation à Zali, nango, siko yé, Rosie comme ça, là, et toi, tiki moana, 2 ans, moi, n'a aucun foyer. Aokola ndenge nini ba robet les histoires na ndenge nini ozomona makambo mususu comme ça et tout vaut mieux se séparer que beaucoup mana point wana comme ça là et tout leo ndeko na biso akufi ana ndeko te ba camarade ka bango ba ndeko na ye siko fo ba osenga kama aide comme ça là et tout so ba koki ko aider pour na et permettre que ba kunda ndeko na biso quand même bien avec l'honneur. Ouais, merci Étoile Kambolobi. C'est vrai, na moni ko lobaki yango mo que non, moi si so moni ki mobali azane malamu te c'est séparé na yo okozwa na ningo puisque c'est mis aux à l'aise. Selon nous to yoki que première être celle qui mal accompagné. Voilà. Selon nous to yoki il paraît-il babane ko pekisa la fille pour na garçon wana. Kazama kamo lengite et la fille alinga ko yokate a préféré kazana garçon tant que lelo ennemi na liwa. Bon peut-être la fille pas vraiment ko la sajana na mwana abamona ke bayo kasuna mbali msusu nyoso ape comment ko jouer rôle pe na mito abatu abamona suke na komi suna oyo bamona ke ngana za komobulu ngana changera pas mapamba et parce que ni commencer à avoir mbali
À quoi azaki danseuse, aobangi la paix réputation na ye, si na bota, ta na zui siko oyo, tika na forcé ka na vanda na ye, parce que ba yo lo ba beso na changer, ba yo lo ba boya, ba danseuse bazala na ba onga ba ndumba, ba danseuse bazala bwe. Donc azo linga bong sa réputation, azo bangi la réputation na eta na erreur ememi. Sikoyo mobali azan atikali en vie akufi te, mobali azan en vie. Ndeko mwasi akufi atiki biso kaka boye. Oui, moi na 2 ans demi wana ndenge mutu auto ebisanga comme ça et tout vas-y ne bisika zalaki aibeke zalaki pe ya junior te. Donc ça veut dire que moi na 2 ans demi azali ya junior te, papa na ye jusqu'à vendre na Londres et donc soit papa na ye alors récupérer moi na soit moi na finir na foyer et vraiment malheureux. Et après, donc, junior déjà, donc, yo mutu ebi déjà que vous allez muta ba jido, ba nini. Ozie na balcon, muta oganga au secours. Fongo la porte va fazer ba kota, siko ye na balcon. Siko na balcon, na siko bitumba na balcon, et oye ba fait finir ka ma bête. Donc, na ebite le musu junior, l'air a kweyaki, l'air a kangaki junior a kweyaki likolo na ye. Peut-être un partage junior, na poya junior. Il y a même des écrasés, dans de bomi, parce que franchement, c'est vraiment regrettable, quoi. Yo debi tombe comme un balcon. Si kana yo, zonga nonanda, kutika kangele ata na balcon, kande si là, comme ça là et tout, mais au kobe ta na balcon, te, bozo na 7e étage, yo na balcon, comme au kontie bitumba. Mais non, il y a une sensité. C'est pourquoi dans tout ça, étoile, c'est pourquoi dans tout ça, la couple, tout, il faut qu'on doit retirer un Nzambe, na centre, il y a couple na Bible, puisque kanda eza Satan. Si. Donc, et là que même nyonso wana eza colère. Yango nde toza ba couple boye, bandeko bo landa biso, bandeko basi, bandeko mibali, émission eza pona pesa na conseil. Basi na mibali. Donc, il faut koyeba autant Nzambe na kati ya ba couple na biso. Oui, Chantal. Oui, de batumbo, de babi osukaza mwana na yote. Même toza mwana ngate tant na kolinga mwasi oyo azana mwana automatiquement mwana ana komi yangai. Ben oui. Automatiquement mwana na komi yanga puisque en éducation na ngai anova nanga anola nanga automatiquement. Donc nous avons une inquiétude goûter qu'on a longa oso te. Na ozo kwa bon et bon mibali ba na banati. Balingana fi boyo azana mwasi mo baboya na mwana zo ya papa et pas maman wana. C'est comme maman on exige pas na payer à mobile. Non. Voilà. Il y a qui commentaire non maman donc les conseils de paix na communauté et de l'autre passe c'est la famille na biso Rose et moi na surtout moi na âge à 2 ans. Maman na hôpital, maman Rose na hôpital à sali attaque parce que Rose mutanda ko aider donc na hôpital. Et après ceux qui barokundaye awa maman omona ta bisika bakundi mwana na ete eza ma passe na mawa donc les bana bayaka na poto bayaka te po bakufa un jour quoi. Eza vraiment triste vraiment donc il faut vraiment que to changer ba comportement. Oui, eza ba comportement mindele mutu bazaki nango ya ko bomaka to liboso ndo kaka ezaki mindele. Oh mundela bomi boy. Mundela bomi boy, mundela bomi mwasi, mundela étranger. To comme kopanga to kobala mindela likonyo zo banga mundela étranger. Bibe biso ba nord to za minoro makasi mundela yo étranger yo kufa liwa soso pamba. Siko e comme nya mibali na biso to ba boy, mibali na biso ba mamba oboma te, ba komi ko boma. Siko le problème yo ba mbe ba Congo. Boko moye ko la ko boma. C'est bien beau. Mais boye ko la pe ko le ba je t'aime, boye ko la pe ko mamwasi na piscine, boye ko la pe ko mamwasi na vacances. Boye ko la pe makambwana nyoso boye bi ata vacances tata eloko moko te mais ko boma boko mi champion mais boye ko la nyoso boko mo zo comportement mindele ah boye ko la nyoso allez na ba vacances comme ça et tout mais moi si na vacances na bana donc mais ba week-end mais moi si na piscine mais moi si na plage mais moi si na restaurant mais oza bien so boye ko nyoso wana boye ko la ka mabe boye ko la pe nyoso ti oza bien pour na biso. Vraiment, ça passe si étoile, tu rien que la on va aller au lobby, tu connais qu'on l'a un parce que on est obligé pour la rebondir à couple na biso. Hein, super année t'allais le vrai chéri na Lyon. On a eu qui a biso week-end au que fait, c'était un Robinson au que fait. Voilà. Vous voyez qu'on l'a. Ouais. Salut à toi, Bijou Mapangou, Abdul. Salut à toi. Merci beaucoup. Merci étoile vraiment pour le conseil au PC. Bah non, mais bah bazar on la en pleine émission. Tous en haut blague, tous en haut
les camarades secrétaires mission ils apprennent à côté à vraiment communauté on a eu part n'a vraiment les cambo maman lobby au moins surtout comme il y a le macambo on a examen passe dans la couple na biso pour babitumba boy et yaka examen passe et puis alors nini nga attend que mobile dans l'obation on peut la conseil de mobile ma couple na biso transparence exacte pas mobile ba congolais et pas vis-à-vis à basi na bango oui transparence exacte aux salaire oui yom do salaka mais yebango mobile ya malonga mobile ya malonga a respecter la couple na ye tant qu'aux salaire avant 20 francs ya pambe bima il faut moi sinon ayeba voilà soka yebite le waka yebaki déjà que non on va lancer mbongo olongola ba osala boy ba bloko no so mike wana yango e benda ba problème na couple so sans que to yeba est-ce que basi ba mela ba tonda ba mela mingi ba bombaka soka moneleki yango mona moi ça le ba le ko yo kanini ah na kikota muziki boy kota muziki wana so petit ça moi boy ngam na rolia dans nos mbongo wana ata komi bon na osomela on sac à cher voilà il comme combien de problème donc on a eu ça ba mibali le ko na vraiment tozwa nanu mibali boy na ngate na zabo ngai na bino na loba ke na bite ngai didi na zabo na bi ngai na bino to koma ko sala effort wana po ba problème za asuste ba couple na biso po basi ba lo ba asuste ko mibala ba congolais po et le quoi so c'est là on est transparence au tien na couple na yo ici en tout cas ils a pas po transparence na couple ils a clair ma communauté tant que aux transparence au kima ni impudicité et yanzela na yo te voilà nyos oya mabe en fait au tromper moi si na te pas ni même au que je fille à libanda na depuis envoyer la gentillesse tu es beau comme ça la linga ko c'est plana mutu na yo c'est plana makolo na yo mais ce que comme na nga 6 mois c'est 8 mois akokoma na besoin ya mbongo merci baby bien sûr si ko mbongo poto pe ya pasi obima du premier aux élis salaire le 26 le 27 le 28 ou le 30 allez mbongo o bo mazko budget na yo o comme OK de kopela sko fiwa tant wana longola na budget na yo yeba ngo sko lokuta ekoti déjà wana voilà au kosa moi si nanda au kosa moi si nanda ko mbongo na 5 mois na somele ko pantalon nzoka au kosa mo pantalon mais pantalon somele ko par exemple na 20 francs au kosa somele na 180 wana OK on peut salikango ben voilà ko nyonso wana yango to bena problème ba couple na biso donc biso mibali ne loko wana pe te ba ko transparence na ba vie na biso po exactement pas si so ki ma ki mbalo na transparence na couple na yo au moins moi que moi si à nous tromper moi à nous manquer au respect et ça m'en passe moi si nous allons le coup mbala respecter asa bien nda kuna ye na éviter ce qui a koluka a caractère ni mabe amanka yo mbala et ça m'en passe à moi ka za ni loka ce qui ngeni voilà conseil on appelle ça ba mibali vraiment likambo oyo to te mais na quand même on pour la transparence pour tout ça quand même na vie étoile oui et porter bien fait l'oroté et après dans biso et l'autre côté oh et même la raison pas mal chance de couple na biso par exemple problème sur problème par exemple les lois de Rose à Kofi pourquoi oh mobala ota libanda va bima et pas ota na libanda bêtise oti ko sala kuna Rose eba ki angote tu connais de la ta mal chance Rose admettons tu es habité ce que par exemple il y a quelqu'un qui par exemple ko kochena fille mo libanda est-ce que état d'âme ya fille wana junior ayeba ki angote soit que na sirène soit que na mami wata moko boy mami wata ayo moi si na sima na nzela ya fille oyo zwa ki libanda au moins ba mal chance be mala ba couple bien sûr donc on a beta nzete yango na éviter sur le binini étoile naza 100% d'accord na yo à 1000% même oyebi basi belé ya ba congolaise so ba comment okota na le manina bango wana otolo ba na ba makelemba parce que ba s'ennuyaka trop
Et puis moi si ça s'ennuyer comme ça là et tout, mon bail a un andar comme ça et tout, mon quoi va na salon, mon quoi va na chambre. Au comme il s'ennuyer. Après si ma chose ba comment ah mais ça au quotidien qu'elle est comme ça et tout, bah moi je ça ba fête bani. Donc et ko ça là que et tindi moi si a kende ko luka pe ba problème na libanda. Donc ko lingate moi si on za na ndako azana temps ko s'ennuyer. Soli sakaye bo soli sabo comme on bande comme on ba camarade na moi si on doit faut solo abo seka comme ça et tout plus en plus moi si so s'ennuyer ba idée la kaye belé on te pousse à kende dehors comme ça là et tout. Et après il y a une autre chose mi bala ba noir ba linga pour sa salaire na bangoté. Il y a on a créé beaucoup de problèmes. Soko la sa salaire na yo au début si moi sinon que je touche autant. Na touche encore autant comme ça là et tout au gaspiller autant et tika linga autant pour na misala plaisir moi ça va compliquer comme tout est si ko soko ebi si moi si ah na su na mbongo te mbongo si pendant que aye pour suivre salaire noté bambo na edino image ah on l'a biso anel pendant que ayebi salaire na yote awando koto doute ando koto doute là so c'est vérité ebi c'est oui c'est vrai na su na mbongo te mazo koto doute pourquoi na ozaki transparent par rapport à salaire na yo o la ça fiche de paye na yote soko la qui ça fiche de paye non a rosa quelqu'un bah oui mon bain na na raison c'est vrai mbongo asali ba dépense atike su ne lo mongo te et là quand même mon bala noir face à l'effort makasi pona ça. Donc, faut la transparence vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ta femme. La qui sait mon écotarabo. Il y aura un ba français, bah ça là compte joint comme ça là et tout. Donc salaire à moi, sinon salaire à mon bal et côté. Bon fouti ba facture après les restes au kaboli. Donc au moins mon bal a ébiqué. Par ni moi ça zanango, moi si pas ébi par ni mon bal à zanango. Donc aux en attendant au ça bah n'importe quoi dans bon wana comme ça là et tout. Ça c'est ça des choses il faut changer vraiment. Faut qu'on bête là, on c'était faut changer. Moi, si à noir, basi na biso ba noir basa nuyaka énormément. Pourquoi? Parce que manque d'amour. Au moment na muta vanda 15 ans de mariage, ezaka 15 ans kaka ya ba chiffre. Mais mariage on a zala na heureuse te. Na début bandé ka moi bien mais après ba 10 ans ba 13 etika les aki galère. Alors biso kebe voilà, ngaso na vanda ka en couple ezali pona bana. Mais non! Au confort pour na bana te donc na mbeto zo mi pesa sous plaisir to comme aussi forcé likoni ba kamani ba bibe mais ils sont comme mi pesite à ko tromper yo non faut le konyo so ça faut bolingo ezala comme ça so bolingo ezate simba kana ngo disute botika ko vanda na couple pour na bana mais ma bana na yo ke ndoko sala vie na hier na bana na yo comme ça là et tout ozui kama copain na yo bibe nga za bana ba mi kena ngina to ya ko vanda na ngai mutu mutavanda na ndako ne to mona na no comme ça là et tout ce qu'un jour Dieu a permettre comme ça et tout, voilà, te balani te vendre ensemble. Parce qu'il y a outil déjà dans situation un peu difficile, na lingi vie à vitesse, il y a pas te vendre, non. Donc, le problème, vraiment, on a comparé à Mibaya noir. Pourquoi, Bozaka n'a manque de dialogue? Et pourquoi, Bozaka n'a pas confiance? Et pourquoi, il sera moi, tu es belle? Et ça n'a pas si belle comme ça et tout, il y a noir. Oyebisi oza kitoko abibe yoko tumuto oyebisi ngobi ke na yebi mbula mbana ngai bisante ke na kitoko na yebi ce chanteur ni na yemba kosanga ta ngana préfère kosanga ta za mabe ata maquillage ngai tenga mi kosanga ka bébé bébé te canon aujourd'hui je te trouve très belle et pesi nga sentiment mo bo moi alobi na olambe lo biloko moko o comprendre même pas non yeba même pas ko kosanga menga senga sentiment lobi mbeto na changer ba drap na lambelo ba plan na préféré des trucs comme ça et tout faut beau changer comportement bolingozo yango tema simple comme ça tout faut beau baka ande ko s'adapter na on so bebi ko s'adapter na après c'est bon pour revivre bolingo ya bien vraiment pendant 15 ans bozana ba souvenir à bien oya biso ya ba Congo tozanga ba souvenir à mabe ko sanga même ata rouge nango sepe nango te ko sanga o sepe nango et ça un sentiment et permettre que yo pose un peu à l'aise. Moi, si on a conseillé déjà dans Bolingo déjà, ils ont fait ces sentiments. Ils ont pas comme à l'aise, hein, parce qu'on occupe sous vie na autant. Bah bébé royaka makas. Merci, Étoile Kambolobi, tu comme presque na souka, tu joues 1 heure, tu vas être ça 1 heure lelo. Tu vas aller déborder moi mouké, tu déborder déjà moi 10 minutes. Mais si j'ai ça qui te commis, ça va bien pour la communauté. Si tu veux une balle autour Holanda et puis ça biso conseil monsieur ngana pesa likambo Étoile à lobby. Je te donne aussi 100% raison, puisque ce qui t'entend bien, moi, tu seras lingi à linga pour na ninga bosolo. Et c'est vrai que les habits sont mis bas, les gens te pèsent accès
que moi si akoma ko déconner. Je pense que nous sommes bien par le méditer ni nango solo bana. Ngana za mtu a vérité linga obomba te. So vérité za côté mba na oloba. So vérité za côté moi si na oloba. C'est vrai biso mi poto moni yango amta bom si ni na so rose eza mobali. Asa na raison à mon côté. D'abord moi si oyo lingi o partage na ke lit conjugal. Comment et comment niveau za liboko na yo e na nzoto na obetaye. Soki eza kuita masanga te. Soki eza kuita masanga e yo mbala moko, zwa pe maele mbala moko, arrêtez libela. Ici. Tango zonga normal moni ke masanga de salinga boy, mbala sima kolinga suso langwa po obeta mwasi na yo. Deuxième chose bani omibali kana na lobaki toko ta sérieux na ba couple na biso po lelo to comme ofinga mate ba couple congolais mibale ba congolais toko ta sérieux na ba vie na biso. Ça basi mususu oui, mobala ta congolais pe botika kofinga kabasi bofinga kabasi mabe mobali soko bandi déjà kofinga mwasi pa bando finga yo et comme habitude moya mabe devant bana fozaka na respect mobali a congolais na kofinga akobanda kofinga mama na yo asani eloko ta boya na epela musu libala ngo le musu mama bata valida pa libala ngo to bando fingela nga mama na nga comme ça là et tout neno linga pe so respect tant ko toucher mama na ngai tant ko toucher famille na nga neno linga pe so respect. Côté il faut changer vraiment soko lingi oswana na mwasi na yo finga mwasi na yo loba bozanga ba forme ngani ngabindesi ba oswana abengi yo plage à pizza abe ozanga na ope ba fesse tele kuna plage à pizza ozanga na ope sibani akokotisa ka jamais famille mais bino mibala ba congolais bolingi trop kokotisa ba famille na biso na buzoba na bino faut arrêter et créer la haine nga de plus en plus tu insulter famille na ngai et ko créer nga la haine na ko respecta ka yo jamais et koza mwande litamuke nga pe bandi ko finga yo nga pe bandi ko fingo parce que yonde muto dépassa qui les bornes. Faut ça très attention côté ça aussi. Ouais, merci beaucoup Étoile Kambolobi. Non, bah ça me keka pona mibali na hotel mais toujours c'était pona mibali. Pona to ko bon ça va couple na biso vraiment. D'abord bolingo za pona bana te. Bolingo c'est toi et moi. Moi c'est nombali poni ndiko maman moko to ko mango wana azana raison bana bakola ka bakokende. Oui. Mais biso mibale to kotika la zone za baswingi boko ma santa bosimi nzete. Donc pour dire que bana baza ba innocent bolingo za biso mibale. Et puis moi je vois pas pourquoi c'est vrai que ça passe que mbale ya congolais azala la transparence et pas moi siné. Or que ça kana lengi moko boy. So la transparence c'est pas moi sino. Eza ke lengi na biso. Ben oui. Même ninga ko solo la ambiance na ndako ngona makamte ozabe po nini. Mobali azana transparence c'est pas moi sino. Ce qui transparence c'est na hotel la ngotro po nini yango dezo bonga ba couple na biso. Transparence sur les gens ils ont coach le côté na kati ya couple ils ont coach maman belle mon la couple na bino et baby moi ça aussi pendant c'est peut-être souko bani ko lâcher tant moi ça bani ko lâcher ba ka bani pe osama ka mabe bani ko manquer yo ça bani ko lamba 3 fois après ko lamba 2 fois donc voilà l'aime tout en lambaté voilà donc eza mawa mingi ikamtanto sur la lio wana na habité étoile. Dernier conseil pour un tour à Otika, on va sur au salaire l'obligation. Conseil ni à sous au plaisir à Manigo Bassi, à Manigo Mibali, pour tout Kabwana. Nga conseil na ngezaka phrase utoloba ya suko vraiment c'est très important. Tobala pona ba, tovana na couple pona bana te. Bana bazaka option nzamba sa pesi biso mapamboli nzamba pesi biso po ya ko bakisaka moi piment na couple na biso comme ça là et tout. Mais bolingo il y a 2 personnes parce que un jour bana bako bima. Au moins ceux qui bolingo ceux bozo yo kanate ya on a ba boyeke ceux qui na bolingo zo simba te bokabwa na bino parce que roza ko ba maman oh moi na ne oyebisa maman tu sais que na koli leoni na ko sa vie na moi maman ba di olela moi na ko comprendre ma olela po anyu parce que maman ba ne ko vanda po na bana. Si quoi bible mais ce que ce bana bakei na kotika siko na tato comme ça toi la sanga bolingote le romogote mais vina nge baby non ça neni ya mwana ko saka jamais sacrifice pour na bana na linga ba maman te ba le baboeke na sacrifier vina nga pour na bana na ngai pour na boko ya bana na nga bien non ko sacrifier vina pour na bana na te bana ba kokola ka un jour okende yonde muto kozala na perte
yo ndem toza perdant faut ça la vie na pona yo comme ça là et tout bana bazin bango mapamboli ya nzambe comme ça et tout faut recueillir bango bien faut bokola bango bien mais na couple na yo faut boza bien so au moins na couple vraiment ça marche pas franchement kende na yo ngalo na ngata kena no sa no mariage té kende no ata 100 fois ça yango le côté ndumba zaka na été na mukili toute façon faut yeba ke biso tozaka moi c'est à quelqu'un mobile à quelqu'un donc bato ba que fille na zaka ndumba. Bonne soirée Thérèse Larose, bonne nuit à toi aussi, merci. Ah merci, bonne soirée. Ndumba zaki te parce que moi c'est au bali comme ça là et toi zaki ndumba te parce que zaki femme de quelqu'un et ouais moussa pas zaki l'homme de quelqu'un un jour donc ndumba la mukila zaka na été quand ça marche pas kende na yo botano atana samba na ce n'est pas na ba sans papa ce n'est pas un problème le plus important aux aller heureuse mon bail pas aller heureux c'est tout pour moi c'est ça donc ba comportement ya ko betara moi si et pourtant na rien du tout so moni moi c'est azo tromper yo kata na yo loba no ka c'est fini to suki na biso wana ça sert à rien to komati soki na nina na poso pe sa vie na tenga nga mobali yo ayebi moi ça bêtise yo yebi se yebi ke na yebi ba bêtise no sommet na osimbo na nzoto te parce que na poso pe sa vie na ngate pona yo chapeau ba nga mibali baloba bongo moi j'aime beaucoup faut bongo soki simbi te kende na yo ba mama pe ko vanda pe na couple te na bolingo ya passe comme ça là tu nga ndeko na biso lelo aye ko kufa ayebaki déjà mobali azalaki ne pe mobuli bane na ko simba te parce que bato so balobi be ke ba swana kana bango tout le temps mais bi bo swana tout le temps pourquoi bozo forcer boyebi ko forcer kende ma bato kana liwa mais réseau de plus c'est ça et lui mon na bango na liwa donc ko forcer ezaka bien te ezaka ngo pe et comment na ngote na bible que faut forcer ka bolingo non et comment na ngote donc ça sert à rien vaut mieux osana couple osala bien so osa bien te kendo luka monto bo osala bien et osala beaucoup mieux comme ça là et tout so romoni moi sur une erreur olingo limbisa été boyaye omoni mobile non erreur olingo limbisa été boyaye donc ça sert à rien beaucoup matina point ya ma kofi moninga kufa banini azape na famille musika comme ça là et tout non ça fait trop mal au cœur quoi nga histoire et ça n'inga pas se me choquer nga j'espère recommencer sous-souté parce que biso ba congolais comme yoko épidémie moko boye ça ma ba mboka nyonso et taqué France et taqué Belgique et taqué un peu partout donc comme épidémie photo sambela molimo wana donc photos à très très macasse donc ma campagne ici là vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, je le dis souvent. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Au trouver mouta bien te, vanda non qui célibataire nao. Et ça, dans sonité que oh, ben oui. Et toi, là, zoko ma koko a balaka kate, c'est pas un problème. Là, moussous, nous avons vivre longtemps, d'ailleurs, on à l'âge à 90 ans. C'est pas un problème. La préférence, on a boé, qui n'a qu'au luka mouton, étranglé, comme ça et tout. Non, non, non. Surtout quand juste le mot qu'on a sauté donc ça sert à rien il y a moi peu bien ba congolaise ceux qui n'ont pas la congolaise ont marché te bon peut ça appelle mon bail chance mundele chance na bolo baga mundele bakata ete musutu mais au moins voyez biso ba jeter mbanda tongo tu peux on a biso na yeba mundele mo ando yebisanga jeter 150 fois par jour mato ezo ça nga passe mais na ba sentiment qui va avec donc ba misu bana ba boto ma biso on va jeter m'te changer na oluka no mobile na mundele ezana beaucoup mieux ben voilà quoi non ok moi mbote na 2-3 personnes ba o balinga kayo ba oyo yebi. Ouais, normalement, ma petite sœur, deux sœurs, là, donc Viviana Estrella, je te fais des gros bisous. Christelle, Coco, gros bisous aussi. Ah, et Dino, il mange pendant ça, Congo, il est mon cobabi, président de Yaba Lyon, il est pas au Biso, bisous. Dans moi, il peut voir comment il va se belé, on a peu lundi comme ça et tout. Je vous embrasse tous. Donc, merci, Nandenge. Bolandi Bisso comme ça et tout, ça me fait énormément plaisir. Donc, merci à toi, Mobile Amande Fapembe. Donc, Nandengo invité Ngai, donc, na Sepeli. J'espère que tu as eu l'occasion et à partager ma moment. Ok. Merci beaucoup à toi aussi. Et toi, la nous 8 ans, en plus, il y a un bureau, ça, un bureau, pendant mindele, non, mais on dit, aux anabiso vraiment merci à toi aussi ngapena banda msala 6h du matin donc il faut na kene pe na mbetu merci na bino tout obozwateur la émission oyo to sala ngo pona ko tuta mutute eza vraiment pona ko pesa conseil na communauté na biso entre biso mibali na basi boyoki to lobeli tous les deux côtés
côté négativité à Bassi, négativité à Mibali, et puis positivité à Bassi, côté positif à Mibali. Nzamba pambola bino, bambote na bino nyonso, boleki vraiment ebele, na kokota na comme la bino nyonso te, donc, mbote minga, ma bien-aimée, ma future femme, super, Anita, elle ouvrir chérie à Lyon. Moi, ce qui tourne, c'est ça, bambo à Matoi. Bambo, tu ne peux pas aller. Donc, mbote minga, fais un mandat, fais un bon, aux en ligne, na biso bambote na yo. Iget Ineza bambote na yo, Diama Sardoise bambote na yo, bino nyonso vraiment bolinga DJ Masuki, famille Masuki nyonso bambote na bino, vraiment Benitoko na Paris bambote na yo, ba journaliste to affaire public ba Bokos Anderson, ba Rabima Vinga, ba Eleonore Kenunga, vraiment bambote na bino. Tout le monde a dit bongo na prochaine émission. Merci. Bye. Ciao. Nakacha Suisse, Didier Masuki, Mobada Mandefwa Pembe. Avis du public, la différence dans la différence, votre meilleure chaîne de formation.